télévision. Papa, pardon, makamwana na sina boy, ni kono komo sambela makasi na ngi suma kambo stress ke soit disant mobali moko boye ko pesa nga stress na sina boy makambwana. Toko ubwaka ba passer lolo kara bag ba momen moleka banane ba patron belé. Kasi on lobi bien ba patron belé. To moki ba patron. Na sala nini oya mabele oyebi onga na sala déjà. Oyebi. Nalanda yo moko lo ba biloko moko nalande lo moko oloba libula mandefu lo ba changer yango yo za libula mandefu changer yango. Hein? Par rapport au lobela ba fille internet babi ki numa na bango comme leka ebele ko leka trop pourquoi bino basi internet mi ba likutu bazala bango moi na ba réserve basi internet baza trop mobulu trop sokazi mobali ba divorcer. Team France Télévision. Yannick Wenge Yonde Makam. Team France Télévision. Team France Télévision. Team France Télévision. Ndemaram. Salande Makam. Vous êtes en train de suivre partout dans le monde. C'est 3W King France Télévision. C'est votre humble serviteur R Zumba, le journaliste de l'équipe. On a un de Sarabino, tout ça. Awa. Na émission na bino bolinga mingi. Le long nazo yambela bino star vedette. Moi si moi lobara bien, moi si moi solobara bien pour te toujours parler bilo rebelle. Na ndenge ya banalise na biso ya internet ya ndenge zalara. Merci, je dis un grand merci na mon sponsor Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Motema mama ni mama Charity Moleka. Tobo sanité na espace oyo et ambaraba artiste espace oyo za honorer ba artiste c'est les champions hein chez Boss Kasereka Poison tapé du désert Prince ça le sénateur à vie na moni susu bandoko nyoso balinga nga na zo mbala Cléopâtre to panzanteke suka na mwana boni bien ngalingaka ninge olobaka ka libula mandefu eza mystique la bengo libula mandefu ta bengo la Cléopâtre bona ni obenga libula mandefu ona uza cacher mabe bongo kwani ezi tela obebisa comme na ngala ni net na mo bien bona obebisa c'est ça le net ngala tika linette pour mo bien fela ngobu la Cléopâtre la Cléopâtre na bengio awa na émission na biso loba vérité to solo là par rapport ya analyse o lekaki ya Koffi Olomide biloba loba na amoni devant justice akoki ko maîtriser justice te akomotanga ba kombo ya batu bitangela mwanza pona ngana mona ki asala yango na nko abanda kolukande rando donc ya memi yango na ndenge rando ketanga ba kombo ya ba misien mususu ba yoka na rate pona otanga bango akoka ko samba ye mokoti te ba kotanga na bo atanga ki bo aza voisin na ya amona ke tanga kotaka mo fleuri ndako liboso monaka ndako ya jibe quoi est-ce que bayoka naka to ke nibo bayoka naka to ye bayoka naka so bayoka naka te okotanga ipo ani mutu bosolaka na ye te boyoka naka te donc yo na ye to mona na matanga mama na ekuto mona jibe te to mona ba misia to mona fali to mona ba mususu jiba zalaki te mais pourquoi ko kotanga ina makamu na ye on est à kolukile ka moninga makambu po ezaki kobanga justice kobanga te kashoto kobanga prison non non eza kobanga te ya lingaka kotsa jibe pe na ba problème oyo aza nango pona ngana moni yango wana so yo mta jibe ozo mta kasai to muluba eza bongo te po etali tribu etali makambo ete to landa ka ne makambo ezokini moni bango nyonso baosala fierté ya mboka na biso alors soki mabe ezali fo koloba mabe bapakola yango maquillage te eloko asali ezalaka te po so oza en tant que mokolo oza devant justice il faut loba makambo oyo etali yo moko osambi yo moko se justifier yo moko mais pourquoi oke kotia bakombo ya bato mosusu na kati po esala nini epesa nini po bakanga moninga mpe po yo seka obimisa nzembo na kombo moninga. Par rapport au lobela ba fille internet babi ki numa na bango comme leka ebele ko leka trop pourquoi bino basi internet mi ba likutu bazala bango moi na ba réserve basi internet baza trop mobulu trop sokazi mobali ba divorcer bango mi ba publication muka buzoba ezani wana il faut tout na penyele penyele doit dende divorcer penyele nde sikoyo
atiaki yango na réseaux sociaux a publier yango wana ngai te po déjà mutu ntazana makambo nga nazana yanga pe mais na memi yango na réseaux sociaux te po tango tolinganaki toyebisaki peuple batu te ke biso ndi tuzaboye tolingana to informaki bino te tango to bandi makambo na biso ba bêtise nyoso to sali toyaki nango na réseaux sociaux te bongo tango to boya ni fona nango na réseaux sociaux po esa ni pesa nini ezala mususu et puis pona kindumbo ozolo bawana ezaka côté ya basi na mibali et puis mibali bazati bazali ata yoza boye soto compter ozata na 4 ngai te pa soki basi ya internet eza na kindumba etc ezalaka oyebi ezo dépendre na éducation ezo dépendre na donc na famille na la Cléopâtre neti ngandi na za boye Joël la Cléopâtre na ota la caméra oyebi na leki ya batu combien donc je n'ai pas droit à l'erreur na kosa la bêtise c'est musala oui ba encourager nga balobi félicitations naza na droit à erreur te na lekaka na télé oh ya maman na yo oh boye bona eza niveau moko boye na ko diminuer ba ya nga baza ba responsable ba intellectuel je ne peux pas passer à la télé pour dire que yo salinga na finga même pas donc il faut na garder kaka déjà je t'informe que naza mona pasteur papa nanga za pasteur mona pasteur mambo sala mambo loba na TV oza mona pasteur mabino mona pasteur bozaka be poali ba pasteur baza ben poli bana pasteur na monde o ba okota bazo bebisa réputation ya ba kombo ya ba papa na bango na sala nini oya mabele oyebi onga na sala déjà oyebi nini nalandaka yo moko loba ba biloko moko nalande lo mobo oloba libula mandefu loba ngana ko changer yango yo eza libula mandefu ko changer yango ton pesa ngo siko bato comprendre ate oloba libula mandefu na koza nini pour na koza mwana mbali wana oyo a honoraki grâce des mots après eko ya ono a divorcé na après 2 mois mariage ozo mona ki alingaki amona ka libula mandefu après akinde et puis ayaki po yebana na sima ya grâce des mots afula et po to yebaki ete monsieur Pang yes afula mazala mbongo na grâce tembo asala makambo na azala mbongo na nani wana ngam na tuna ba question nani wana zaki azala mbongo na yo lobi nani oyo zolo ba kombo na mobali wana tsaza mbongo to yebaki muto abimise amemela biso eza grâce te muto yebi à travers grâce te donc yepe lingaki afula mandenge mibala ya Karim okozi ba fula ma yepeme ya Karim ayeba na po ya ke to ba jena bango yango wana siko ya bimisi pe mbongo honorer mwana bato grâce à la TCP voile alliance après 2 mois le bi impolitesse a ko supporter te yango moni alobaki bongo ok nana tuna par rapport aux moisi par rapport à makambo zo cycle que o eza o yebani mokima par rapport ya marama viol ya Koffi Olomide a violera basi a violera badanse attends que yo mama na makambo nengo zoleka côté nanga côté wana na côté la vie na biso Koffi na côté la au côté la Koffi bana basi wana baba na mike ba violaki bango viol ezaka nini quand on appelle viol papa viol eza mwana muke okangi na nzela okene na makasi bana basi wana basi basali ba biloko loba après ba yeke ba violer bango te wana eza tolo ba bolingo balingana ke eza viol te quand on appelle viol eza ke mwana moko muke ba forcer ba zui na makasi maintenant yo moko zokendo yebi ke place na ke DM aboyaki ndongo na biso ma concert DM aboyaki alobaki ke Koffi Olomide azama be Koffi Olomide bakamo ya ba viol eleki trop die malobaki yango yo oke côté la Koffi Olomide c'est que yo oza mopanzi ba mama te naza mama mais toko ko nene ka Koffi te ba o nyuso ba dia violer bango baza ba danseuse na ye tolo ba violer belé ba danseuse ba nani tout abanda ozwa bango wapi soki bango moko banda oyo ko mi pesa te mutu moso azo teka tomate alingi ka yebana alingi kaka azala na mutu moko yabi makana komoke na bimaki na mutu boy na bimaki na mutu boy aki abimi na Koffi comme que Koffi a violé non soyez quand même sérieux eza nini yango eza nini yango Koffi a violé baza bana mike makam Koffi osala bango ba sepela kite parmi bango nyonso oyo alobaki aiti atombola musapito yo aloba nini bango baba na miti ba makamba osala te ba sepela kite sengo bango mibale papa mutu ya bisanga bango mibale bayokana ki oui bayokana kiti nde naza boy na age na nga mama mobimba mama mwana raya na nga na pesi mbote bebe na nga nde naza boy bota naza mama mwana mama bana te ya mwana mama mwana oui OK oui ba musu bazo ya ba divorcé ou marié wana divorcé marié soki na relation etali caméra na micro te etali même pas journaliste eza vie privée nanga
Bon, on se va vite pour faire la lobby n'était pas la zabo et n'a la nente au rotanga combat papa. Tena mito na ngaza na ngamo santu. Na vanga ngamo santu donc mutu moko boye ki oh soki papa soki nini ngaza na. Mon centre théâtre Tony. Na za mo santu donc sainte quoi. Ah oui. Ya merci beaucoup. Papa moko za côté oyo papa pardon makamwana na sina boy mikolo comme sambela makasi na ngi suma kambo stress te ki soit disant mobali moko boye ko pesa nga stress na sina boy makambwana. Toko oboka ba patient ilolo kara bag ba moment moleka banane ba patron belé. Kasi on bien ba patron belé. To moki ba patron. Yo moko mi pesi réponse. Mutu ti passer lolo ba patron. Éternel patron. Ah oui, avant na no aloba ki aza patron tala ka beauté na ye. Il a mon homme ici, on est côté on ngokanga. Tony nga o vanda wana Tony. Nandeni na sata na vision ya wate. Ya nana lo basu to solo makambo sai azobeta na Olympia ba combattant ba boyaki makambo sai ya beta. Alors sai a décidé alobi ke ako signer bango ba combattant baza na pouvoir mon côté lokola ba pekisa ki ba musicien ba beta alors bango ba comédien ba sangani ba sai be sobe ba vide loin ba ida ba tanti linda ba sangani bango nyo super beta Olympia. Est-ce que aux assure que Olympia ya bango aussi ba comédien? To ke pepa toujours nga pepa kofi donc hier a kokite ka ba sai sende ba obeta. Baza na kondima na ke ba obeta. Kila mo côté la kofi mingi hein. Na côté la été mais na ndimite baba ndeko na biso. To loka ba kofi ba wera ba fere ba Fabrigaz ba Félix Wazeko ba kokite alors ba comédien puis ba kokate. Na ndimite mais to pesa bango chance pour baba ndeko na biso ba beti za fierté mboka na biso hein. Ya so ba beti pena bravo hein. Toza wana pona ko support bango. C'est ça. Ok, merci. Maman, Bandeko Balandi, émission la Bino Loba Vérité avec votre humble serviteur Air Zoom. Je dis un grand merci à mon confrère. Balubi mwana li passe à Kati. Yannick Wenge Nzambe na bango nyonso El Nao. El Nao na pesi mbote américain. Américaine na pesi mbote. Merci beaucoup na DM l'international. Moi si azana mbuma awa. So tambolaka moi si mo azana mbuma mo noir awa. PC comme maman l'international DM. Merci beaucoup Bandeko nyonso balandaka biso moi Nzambe de longues jambes. Faïda manya kapinga yo yebi. Pour clôturer l'émission na biso timing était OK des conférences ya Tanti Linda Ana Jobura to présenter ke balubi le 6 à Robeta na chez Carcereka et sa production ya Mohamed Moleka, Maman Charity Moleka na Dr Chico. Ma message na bandeko so balanda biso. Na pesi bino mbote tolingaka bino bozanga te il faut bozala wana sans bino mobulu donc makambo sale maka soki batu bazali. Mutuma tuna question mobe. Mutuma tuna ngai aisinga Air Zoom. Moi si ana lo balinga le tenga mapoani. Il faut comprendre ça les effort bino kutunde za boye boko kata swahili alors soki nga katangeza na omega koloba o yanga boye il faut bon encourager nga oui na okenango bongo bravo cataplan bon merci beaucoup émission la bino maman bolinga Air Zoom mayo journaliste à l'équipe on a to solo la nenge ezalaka kaka merci beaucoup na bandeko nyonso balandaka biso mala moni dani image na pesi mbote na bandeko nyonso na pesi mbote dani image the best ah oui na profiter on le bon on a plaisir point ça vient nga ah vient nga tu vas juste baba fait na yo ka ba nyonso ka plaisir sotali bien dani image de muto asala pesa nga ba conseil dani image muto pesa nga ba conseil ke moni ndeza boy na moni sur le vendoki Dems vidéo le VW Dems vidéo le V Diembela eh bien le V Lipa le V Lipa Dems vidéo merci beaucoup pour moi to clôturer émission la biso makambo wingi ya nana tuno question suka et un jeune moko boye a publié que nani yani mosa kufi ba fingiye ba lobine ma bejenya na l'accès musapi atika ko sala biloko bongo mon frère ce que ça la wa pinga na ebiote mais na expliquer yo pourquoi na biloko na ocha oboma yandi mosi on a ndake émission
nalandaki yango nga déjà personnellement surtout ka makasi nandimaki teke eza ba buzz en tout cas biso pe ba chroniqueuse na ba chroniqueur il faut totika air moko ba makamu susu to sala eza bien te ba titre mususu tant muto otala ka titre wana moteme baluki mbala mo oh muto ya kufi boye na boye okoti boye nzo eza makamu susu so tozo luka ba vu to luka ngo na makamu na ndenge mosusu tia ba titre bien moni jeune on a sala ki na moni ba commentaire ba finge PD ba finge makambo ebele Nicolas ba finge PD ko ba finge makasi na commentaire wana ya titre wana na éviter ceux qui ko répéter ngo comment ata lingaki asunga Yandi Mosi akoka ko sala bongo te titre wana pena pona ngai tango na mona ki na kanisa eza réalité. OK, merci beaucoup. Moi quelques salutations pour toi citer. Mambote. Merci beaucoup, merci à toute ma famille. Na pesi mbote na grand fan nga Sami Mutombo Mesu, na pesi mbote belé, na pesi mbote na bao nyonso bazo soutenir ngai moralement, financièrement, matériellement. Na pesi mbote na grand fan nga Pichu Kalanda, na pesi mbote na Ya Babi Kalanda, sponsor na ngai motema vraiment conseiller na ngai. Na pesi mbote na ba vie na nga o ba opesa nga conseil ba grand fan nga Joël Tambola Boekende Boye et Osimba. Voilà, na pesi mbote na bana na ngai nyonso. OK, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Loba Vérité, je dis un grand merci à le Seigneur de la ville, Mohamed Moleka, sans oublier Maman Charity Moleka, Bolobi, na Yoville, ce qui est na Yoville, na Piccadilly, au Bimika Libosola, au Mona Salon, la Maman chez Maman Charity Moleka, merci à El Nao. Moi c'est à Pembe, merci beaucoup de cette vidéo. Restez toujours branchés sur King France Télévision, abonnez-vous, partagez, on se retrouve à la prochaine, ciao. King France Télévision. Yannick Wenge Yonde Makam. King France Télévision. King France Télévision. King France Télévision. Nde Makam. Salande Makam.